bana ya SE bana ya Afrique du Sud shalom nazana nouvelle ya malamu ya koyebisa bino ete na kozala na bino à partir le 25 mai na le 26 mai na kati ya Johannesburg le 26 mai na koyamba moto moko na moko en privé na ngonga na ye pe na air na ye ba délivrance ne kozala en privé moto na air na ye na ngonga na ye poto kota profondeur ya problème na ye pona le 25 ezali conférence ya bato nyonso tout bato bakoya le 25 te tokoyamba bango pe le 26 te esengeli na bino d'abord boya le 25 après le 26 tokoyamba bino en privé pona ba oyo bakoleka délivrance en privé esengeli na bino bo benga bo enregistrer comme na bino po bapesa bino ba air na bino ya délivrance bo contacter papa Edi Diba boya ebele ekozala na Johannesburg bokolo wana ba maladi nyonso tout bozala ngo ekosila ba blocage ekosila ba limitation ekosila ba maladi ekosila dans ozela bino nyonso tout na moto. Bonjour, bandeko na ngai bana Congo, bana mama, bandeko bolanda biso partout à travers le monde. Na pesi bino bambote ebele. Sœur na ngai Pauline Lumumba RDC Monde, oncle Patrick Yamisi ya mama Julien Ngongo, vie na ngai Louison Mbata, Zetikiri ya Roli Musei. Bandeko na ena dossier ya Jésus de Nias Ferregola. Dossier eza grave, dossier ezali grave bandeko na ngai. Bandeko nyonso tout oyo boyebi Jésus de Nias Ferregola. Bozwa video na ngai bopanzela ye botagelela Ferregola. Dossier eza mabe makasi na niveau ya maison Schengen bandeko na ngai. Boto na ngai nini bandeko. Main noire eza ya kotelema na ndenga ba blague te bandeko na ngai. Ferregola azali na concert le 7 awa le 7 juin. Bandeko bokeba na risque ya makambo oyo papa chéri akutanaki nango na ambassade. Bokeba na risque ya makambo oyo papa chéri akutana nango na ambassade. Bobisa Ferregola révélation elobi lisusu. Ferregola tika poto kita Kinshasa mbangu. Ferregola tika poto kita Kinshasa mbangu kende kolandela dossier ezali na risque ya munene bandeko na ngai. Dossier ya Ferregola ya ba visa ezali na risque ya munene bandeko na ngai. Dossier ya Ferregola ya ba visa ezali na risque ya munene bandeko na ngai. Ken pia na lobaka boye, ken pia na bayaka ko traiter na tous les sens ya ba mot. Mais ken na lobaka na ekaka alobaka. Tokota lisolo ya dossier ya Ferregola Jésus de Nias. Pourquoi ezali na risque ya refus ya ba visa bandeko na ko développer le bino awa na ko bomba eloko te na ko bimisa nyonso tu bandeko na ngai na ko bomba eloko te na ko bimisa nyonso tu. Avant ya kokota na dossier ya Ferregola oyo akobeta le 7 Robino Mundibu pe akobeta le 7 na expliquer bino pourquoi fallait à bloquer Robino Mundibu. Est-ce que tu repères ça fallait raison ou tu repères ça fallait faute? Pourquoi fallait à préférer qu'on bloquer Robino Mundibu? Pourquoi fallait à bloquer Robino Mundibu? Bandeko na ngai bozela na chana nous montre ekota parce que makambo na sala lelo o na loba lelo boza ba papier na ba biki nazali na biki moko awa boza papier ba biki bon noter pourquoi fallait pour pas à bloquer Robino Mundibu bozwa bo bloquer il fallait na zwa kaka biki oyo comme ça na koma na yeba pe makambo oyo nazoloba soki eza vrai ou faux. Bandeko na ngai lelo tozali le 22 lelo tozali le 22 mai tozali le 22 mai bandeko le 7 juin eza kala mingi te dans 2 semaines
Frère Egola aza na concert ya munene na ING Arena. Oyo dossier eza na Schengen. Tisikoyo résolution nanu ata moko ezwami te. Frère Egola Jésus de Nias aza na poto. Ngai nazo senga Yannick Kayenga. Bastaff ya Frère oyo bozalaka na poto, oyo bozalaka na Belgique, oyo bozalaka na France, oyo boza mokili mobimba. Bobisa Frère atika poto azonga Kinshasa akende kolandela dossier wana. Main noire eza na sima ya dossier wana makasi. Na ko expliquer bino pourquoi main noire eza na sima ya dossier ya Frère. Bandeko avant to fongola parenthèse ya Frère ya ba main noire o etelemi. Na ko pesa bino raison pourquoi fallait pour pas bloquer Robino Mundibu. Pourquoi fallait pour pas azali na posa ya komona Robino pembeni na ete. Date ya le 7 juin. Date ya le 7 juin eza date oyo ndeko na biso Frère Egola annonsaki na mokili mobimba akobeta concert na ye le 7 juin. Tomoni pe après mikolo Robino Mundibu na Gauthier Mascotte oyo azali producteur ya Robino Mundibu bango pe baponi batiela Frère libaya bandeko na ngai. Poni batiela Frère libaya le même le 7 juin. Boka pourquoi fallait à bloquer Robino Mundibu. Gauthier Mascotte na Robino Mundibu basali click na bango pona ko monter coup moko boye ya affrontement contre Frère Egola. Bandeko na ngai bokanga émission na osala lelo selon vision ya Fally alingi na ye concurrence na Frère ete. Fally alingi na ye kotia batu oyo baotiela Frère libaya kotia bango poite. Première raison, Fally a bloqué le Robino Mundibu eza manquement de respect ya kokende kotia même date oyo ya na yo ya musique azali kobeta. Côté wana est-ce que tu kopesa Fally raison pona raison wana nde a bloqué Robino? Est-ce que Fally te pesa raison ou te pesa faute? Toyoki nanoki na ba source information. Même source information bandeko yango ebie epesi na dossier ya Frère mobimba ndenge eza kuna. Frère soki atiki poto te akita Kinshasa mbangu bandeko Frère olela neti JB. Bokanga makambo nazoloba Frère akolela neti JB tozali awa. Conseil ya Frère eza dans 2 semaines nanu vise zwami te toza awa. Bandeko Fally atomboki na ndenge ya masekite ke Robino Mundibu atia libaya le même jour oyo ndeko na ye collègue na ye artiste musicien Frère Egola zobeta Fally amoni yango neti manquement ya respect envers ya na ye ya musique. A remarqué que Robino Mundibu oyo ningo sala Frère lobi pe okoya koluka affrontement nanga Fally a bloqué po aboyi koya ko soutenir concert ekobimisa na image ya mabeke yende mutu a soutenaki Robino po atia libaya le même jour oyo Frère azali kobeta. Source information pesina matière. Soki Robino Mundibu atiaki libaya na ye dati mususu. Moi mususu oyo concerné affrontement na Frère ete Fally alinga sunga même na ba démarche ya ba visa. Bandeko selon information nazwi selon kaka information ndenge nazwi main noire pourquoi atelemi na dossier ya Frère bandeko boyoka lisolo oyo Frère Egola Jésus de Nias ndenge tozo kaka na source d'information ndenge révélation ezolakisa Frère Egola kotisi Blana Mosaka na liste na ye ya voyage. Blana Mosaka donc il paraît passeport ya Blana Mosaka ezali kuna na Schengen. Blana lingezo visa. Blana lingezo visa ya récompense ya mafinga epai ya Fally pupa main noire ezali ya kotelema. Bozo émission bokanga ngo bien. Dossier ya Blana Mosaka boyebi
ndenge Blana Mosaka salaka batiraillement ya makasi epa Fally Ipupa ndenge ka Fally abolaki masolo ya Robino Mundibu affronter Ferré toyoki il paraît Ferré Gola akotisi Blana Mosaka na Schengen tisi ko dossier nano bapesi suite ya visa te mais noir nazo informer ndeko na ngai Ferré tika poto kita Kinshasa mbangu noir eza à côté de makasi deuxième kombo tokota deuxième kombo bandeko na ngai ezali bienvenue succès oh batia comme adversaire ya René Lokwa Soso Pembe Kolo 207 bienvenue succès bienvenue succès kombo na epe toyoki il paraît parce que on a yepe ezali kuna na kati ya dossier mais noir asazwi makambo nyonso tu asimbi yango na maboko bandeko na ngai boyoka troisième point quatrième point lisusu équipe ya communication oyo yaki awa ya ba Virginie Muzeki Ndimbu lite ya kanda yango pe dossier ezali kuna kasi mémoire ana dossier nyonso tu na maboko dossier oyo eza mabe dossier oyo ezokende mabe makasi bandeko Muzeki Ndimbu Virginie na lite ya kanda dossier oyo ezali kokende mabe mémoire azali ya kotomboka mémoire azali na ba preuve nyonso tu ndenge bandeko bazwaki visa territorial ndenge batambolaki na ba France ndenge batambolaki na ba Belgique mémoire azali ya ba preuve wana nyonso tu na maboko bokeba bandeko na ngai voyage à faire eza na mwa risque ebele ya makambo ebele esa na force ya faire atika poto akita Kinshasa dans lombango Yannick Kayenga zwa message na ngai commissaire Jésus de Niance Yannick Kayenga le monnaie visible mutu ya mbongo ya Belgique zwa message na ngai commissaire ndeko na biso Jésus de Niance mémoire azali na dossier na maboko mémoire azali na dossier mobimba na kati ya maboko na ye bandeko boyoka ngai ondimela ngai bokanga date ya mission na osala lelo ti lelo toza le 22 awa évolution ya dossier ya ndeko na biso Jésus de Niance neti ezotambola bien te bandeko na ngai boyoka quatrième sujet tozali nango awa ezali likambo ya bacommunicateur ya Ferré Gola oyo bagaulois bozozela awa makasi gouverne gaulois le bogard de la presse ndeko na biso nani lisusu Fiston Frappe boza ebele ndenge boza ebele oyo bobundeli Ferré Gola makasi mais toyoki il paraît mémoire atali na liste bacommunicateur wana nyonso baza te oyo eza basolo na soli na moko ya bamémoire na liste oyo bacontrôle bakombo wana eza te passeport ya bogard de la presse kombo ya bogard de la presse eza te gouve aza te nani aza te Fiston Frappe aza te na kati wana soki makambo nazoloba ezali lokuta bandeko jet set soki ezali lokuta botinda bato bakende kovérifie soki ezali lokuta boya borépondre ke mpiana ke ozali kokosa bakomba bacommunicateur na biso wana ezali bandeko dossier ezali grave animateur na biso mwana Congo balukie mwana Congo aza te bandeko botatelenga bozwa émission nanga botindela bacommunicateur ya Ferré Fiston Frappe babogard de la presse bagouve botindela bango est-ce que basenaki bango sacrifice te bango bato oyo baboyi kokotisa bango na liste na mosala nyonso bosalaka lelo Alexis bazwa argument ya kofinga bino mpo bomona poto te lelo poto ekoma nango eloko pamba poto eza so eloko te ke oyo Ferré akangela bana bato mitema na bana ebele bosaleli Ferré mosala ti lelo Ferré akokokotisa bino ambasade te bandeko botakelenga bango botindela bango émission est-ce que basengaka bandeko oyo basacrifice te oyo tokaka na musique est-ce que bandeko oyo baboyi kopesa basacrifice est-ce que bandeko oyo eza kaka normal chaque voyage kombo na bango ekota te est-ce que ya tour oyo ezali normal
Pourquoi animateur mwana Congo o azali animateur ya munene o baozela awa na poto? Angana lela nanga le pada azali mobale mama egle mawe nazangi bolin fegola azali Jésus na ye yaya yokani mose mawe nazangi bolin Nzambe siko animateur ya munene bongo neti mwana Congo selon Main Noire a vérifié dossier mwana Congo azaka kate azala kasite parmi batu bakotaki Main Noire a trouvé pena mwana Congo azate bandeko bon comprendre te kenpia nazoyeba makambo ndenge nini Main Noire kuna pe atomboki alobi no komi bazoluka bakomisa bienvenue succès anniversaire ya Soso Pembe René Lokwa bameme poto ko bakoma ndenge moko Main Noire aza ya kotelema bienvenue succès azo risqué visa wana azwa te Main Noire asimbi lisusu dossier ya Mark House ya Ilunga ya Virginie ya Lite ya Kanda ya Muzeki Ndingu bazana risque ya munene bandeko na ngai nazo senga ba communicateur ya Ferregola awa siko révélation ye Muzeki Ndingu wa bomba bino epanga moko na yolo wana bokende église ya prophète Emmanuel Dodi na tikeli bino ka semaine bokende mbangu fera amo na bino esute Muzeki Ndingu afina Ferregola misu alatisa kitambala batorti ninja fera komo na bino te bochango na mitu na bino ba communicateur tout ya fere Muzeki Ndingu afinika fere bon bafinika torti ninja amona na bino esute da boluka bokende vraiment mbangu bandeko dossier ya Robino Mundibu parce que tokota lisolo pe ya Robino Mundibu esa kozwa ba visa eska kozwa te dossier na yepe ezali traité na maboko ya ba Main Noire dossier ya Robino Mundibu pe ezali traité na maboko ya ba Main Noire tozwa nanu conseil collègue na ya artiste apesaki Ibrator oza pe artiste moko intelligent alakaki quand on joue dans des par exemple Robinho qui se sent un peu lésé, qui sait Robinho Mundibu, qui tu vendis, ça choqué au fait. Comment ça? Choqué parce que il se sent un peu vilipendé, maltraité dans l'entourage à Fali pour pas prendre ailleurs. C'est vrai. Parce que aux artistes, aux leaders et orchestre monnaie et le contre-maître. Et aujourd'hui, il y a 7 ans d'expérience, c'est Roger Batou. Quand tu vois tout ça, il peut pousser le même la Fali pour pas. Au deux hommes, on a vu nous ensemble. Je te fais quoi? Déjà, on est autour de la question, mais nous allons reculer pour avec Kimokolo, pas grand. Étant bantou, tu as un comportement, il faut afficher. Tant que tu as droit d'aînesse, ils appellent la Kataba, loi na Bissamboka. Droit d'aînesse, ils ont pris que ça biso makambo, n'a pas comportement, n'a pas réaction, envers nos grands frères. Nous allons aussi faire passer à il y a professeur T, connaisseur T, et motos à la raison T. Mais à ce que je sache, je dirais, malaise n'y a pas de dans la TVT. On a un peu ça conseil par frère Nabiso. Malaise n'y a pas. Et puis, attention, il va le battre. Alors, bon, là, c'est un pardon, ma yebi, ma mort pour employé. Nous sommes dans la boule, puis à l'obama BT. Mais, nous avons le bazo, zanga bamo. Quand on joue dans des colons, par exemple, les Robin. Bandeko na ngai awa makambo ya musique ekomi mbilinga parce que na musique soki otiki trou eyaka ba artiste mosusu balukaka de alidusu atalako kaka talako aozeloka jour osala erreur ba azwi place na yo donc Ibrator mpiana akomi na Ibrator ipupa parce que epa jibe visé eza te epa jibe évolution eza te atali lidusu Robino Mundibu era tengami muke ya planté pe a planté pena planté Fali pas se peine na makasi
Falipe alingi apesa ye o nyonso Robino azali koluka parce que kotala batala Ibrator azalaka nango parce Ibrator aza artiste talentueux azanga ka mutu moko ya kosimbe na maboko po atombola ye. Donc moi je pense ndenga Ibrator akutani na Fali bande ko bokanga date ya lelo ndenga Ibrator akutani ka na Fali tala Ibrator wana ndenga tutani na Fali soki basali eloko moko boye même single Falipe na batala Ibrator aza nango Falipe akondima pena ke to beta pena album mobimba Falipe akondima eloko wana parce que kotala Ibrator pe aza matata kote ça ape matata kote ba virgule garçon aussi koyo avantage ya Ibrator ipupa ezali yesko moi côté champ moi côté développement nzembo Robino côté wana siko aza moi faible mukesko Ibrator aza makasi na biloko ofali alingaka Ibrator aza makasi côté ba création ya ba biloko mais azanga maître moko ya bien ya kosimba ye pena nenga zui maître neti Fali peut-être na pona na mona décollage moko kozala ya vitesse ya mabe décollage oyo kozala ya relation ya Ibrator na Fali soki Fali afongoli kaka mutema na makambo oyo na mona décollage oyo ekozala très compliqué décollage oyo ekozala compliqué est-ce que ezalaki obligé Robino Mundibu même si makambo tondaki na mutema est-ce que ezalaki obligé ya kobimisango avant date na ye ya concert parce que na minute oyo toloba tokende pai tozonge pai Ibrator a récupéré makambo na ye tout ba projet tout oyo azalaki nango pembeni ya Fali Ibrator a récupéré projet tout donc na minute oyo projet ekomi na maboko ya Ibrator tokana no ba propos ya ndeko na biso Robino Mundibu est-ce que ezalaki le moment ya kobimisa biloko wana tandis que concert na me bete amité est-ce que ezalaki le moment moi na matindela ma vidéo à aucun mois mais papa c'est quoi cette histoire yo bazwela onda pour ma campagne yo basombelo bien business class na okende poto ya libomba la liboso je rêve ou quoi papa donc c'est que tout ça journaliste oyo côté c'est raison tout ça raison alors kenini vous bon ko ça biso na beaucoup ça na makambo la télévision. MC, pourquoi tu dis ça? Le journaliste, il est d'abord qui est journaliste en Robino. Moi, je suis vraiment dans la polémique, la bille dans la journaliste, il y a la télévision, il a quitté Aigle d'avoir au coton à carrière dans la mensonge. Alors qu'il y a une vérité. Moi, il m'a fallu comme jamais, il m'a fallu qu'on les gagne. La musique a fallu pas comme jamais. C'est choqué les locaux. On est passé à Babiloko à Bongo, ils ont détruit future génération. Bato Balingaka, il y a solo. Bande konangai na senga Robino Mundibu longola na yo déjà espoir parce que ba propos yo moi je pense au cas où comme na niveau te ya kopeta Gauthier c'est raison parce que tout se voiler face te makambo belé Gauthier c'est alobaka pesa lokuta alobaka pas se pelisa na ira affaire makambo Gauthier c'est alobaka Robino yo pire petit a fali OK ko affirmer ko confirmer que makambo alobaka za solo mais na ebité bande konanga ba artiste musicien ata ko kabwana ngona mutu ata ko kabwana yango yo OK ko kundola lisolo ya Fali azo construire carrière na Massange na lokuta mais non so ito ke na ninga logique Fali a construire carrière na epe na ninga ba réalité ba réalité makambo asala ka pe belé oyo ba artiste belé pe bazo kokate les preuves ande tozomona ngo biso moko ba résultat nango ezali par rapport ba revenu o azo gagner pe na musique ndeko na Robino ba propos oyo fallait pas okoma na niveau ti ya kopesa Gauthier c'est raison côté wana même nga boy na d'accord nango te
ya koma ti opesa Gauthier Sey raison. Gauthier Sey aza mutu ayaka na malamune ya lokuta ayaki awa nakena basali fona kene na basali wada nakende ba expliquer nga ayaki atamboli akenda pla ya tout Gauthier Sey aloba ezalaki ba provocation. Gauthier Sey alukaki nzela na ya poto. Eza neti ba manix baaka ko taxer faire que faire azali neti pinawa sila mupepe esenga bakende nango na kwado. Eza bakambuka ya lokuta ya ba Gauthier Sey ya ba manix yo ya kopesa raison ata bokabwani na mutu okokoma na niveau ya boete ya kopesa banguna ya mutu wana badopesa bango raison sikoyo yo za mutu bayebaki pire petit ya Fally batu bayebaki pire petit ya Fally. Est-ce que okokaka kopoma na niveau ti ya kopesa Gauthier Sey raison? Nga na koloba na nga makambo tu mutu nyonso oyo azali adversaire na nga oyo tozala swana na ye mpo na Fally nakopesa raison te ke makambo azalaki koloba azalaki na non. Fally tomonaka yango biso nyonso tu lelo mosala na ye lelo epermettre Fally apesa baningane bapunition ya mituku azosomba moto akoka yango aza te. Ça veut dire mosala ya Fally eza mosala oyo ekomisi ye lelo patron lelo apesa badevoir wana lelo tozomona Fally lelo tokolo aza n'importe qui te oyo Robino po ozalaki pembeni ya vie na yo mpo na eloko ya moke. Fally asepeli ndeke otiela affaire libaya. Fally alingi na ye makambo ya miziki etambola ndenge wenge ezalaki otambusa miziki te oyo atie libaya oyo approuve oyo asali boye oyo atieli moninga. Fally alingi na ye miziki ya concurrence te alingi nde ya bongo te. Nga naza te ya kofanda na Fally alingaka ne concurrence na mutu te na génération na ye. Donc tozo continuer na biso kaka esali pasi kotala Robino Mundibo pesi Gauthier Sey raison. Même nga na kosalere wana plus jamais. Donc après Gauthier Sey pour le Stade de France pour l'artiste Fally Ipupa démontre de l'impréparation, de l'immaturité de la part de son staff et de lui-même. Soit ça a été fait sous effet d'alcool, de la colère, de la joie, ou encore sous effet caca, il y a des numéros prouvés que dans les internationales numéro 1, le Stade de France, mais maintenant il est rattrapé par la réalité. Mais il y a des journalistes d'investigation, est-ce que vous savez, bon, l'investigation n'a été par rapport. Mais les stades n'a jamais été contacté. Stade de France. Le stade n'a jamais été contacté. L'artiste n'a jamais signé un contrat avec un seul producteur pour une date quelconque ou pour un mois quelconque. Ça n'a jamais été fait. Ils sont. Voilà, mais Robino Mundibo, au moins, si vous opesi Gauthier Sey couloir, il y a Emile Fally, mais est-ce que vous avez Fally pour partir à Paris la Défense Arena? Vous savez pourquoi vous ça Fally visa 5 ans, il y a long séjour. Parce que na calendrier ya Fally aza na calendrier ya ti 2027. Parce que eza makambo oyo ngai na yebi yango très bien. Na kati ya calendrier ya Fally, ba Stade de France tout eza programmé depuis kala. Siko ba propos oyo Gauthier Sey azoloba, na ba propos oyo Robino Mundibo oye koloba. Boko bima bino mibale ba aventurier ba tente. Gauthier Sey pour la projet ya stade ya Fally alobi Fally stade Fally batikala jamais ko contacter stade eza makambo ya lokuta ti ba pesa Fally ba séjour ya ba visa belé bongo ezali calendrier ya nemo côté ya bane belé même ministère de France ezali na kati ba projet wana ya nga na koma ke beta 7 mingi ke Fally ko beta Stade de France Fally ko beta Stade de France parce que eza na calendrier ya Fally ba modifier ba longoli yango na 2025 ba kena ngo na 2026 et à moboé l'annonce qui a été faite pour les Stades de France pour l'artiste Fally Ipupa démontre de l'impréparation, de l'immaturité de la part de son staff et de lui-même. Soit ça a été fait sous effet d'alcool, de la colère, de la joie,
ou encore sous effet kaka il y a tembe à prouver que dans la internationale numéro 1 la date que Stade de France, mais maintenant il est rattrapé par la réalité. Mais il y a un journaliste d'investigation, est-ce que ça l'investigation n'a été par rapport... Mais les stades n'a jamais été contacté. Stade de France. Le stade n'a jamais été contacté. L'artiste n'a jamais signé un contrat avec un seul producteur pour une date quelconque ou pour un mois quelconque. Ça n'a jamais été fait. Sikoyo elonga na mitunaka bagote sei bakonta bino neti ba journaliste mo botanga ebele mais oza kiburik ndeko na bagote sei na fingo penate mais oza kiburik yo za manager ya falite oza staff ya falite yo oyebi ata mutu moko ya Stade de France te oza na ba information moko ya balabala yaya boyaka na bainformation ya balabala te mpona kosepelisa baartiste neti nga nde na boye naye na information ke bakombo fere ya pesi kuna kombo ya blanc na mosaka ezoderange kombo ya bienvenu succès eza na maboko ya bamain noire bapreve ya bamuzeki ndingu bailunga bamakauzi nga na oloba ngo oyo na oloba vérité baza na bapreuve ndenge batembolaki ba France partout tandis que bazalaki na visa territorial dossier affaire ezo risque ezwa problème yango na osenga ndeko na biso Jésus de Nias soko oza na poto kita Kinshasa olandela dossier na yo bien yango ngai mpe na ye na mutuna est-ce que bacommunicateur ya feri est-ce que basengaki bango sacrifice ya batu bazopesa te ou eza nini yo juste parce que bémission boya kaka boyo kibudiki yo oyeka okosa nasepelaka na réponse ya vie na nga Blaise Bula batuni makambo ya légende réponse apesaki tokango lisusu kaka torebandela kaka vie Blaise amayo banda ndenge ozobenga ye petit frère apale lelo azomérite tobenge légende na obenge aigle atuni question répondre est-ce que azomérite tobenge légende lelo na bakopese superlatif nyonso tu nabi bapese légende mais nabi olimaki simple bacritère po abenga motu légende yo moto oyebi yango nayebi te critère oyo yotulela nga wana te babenga motu légende ezani ye na obenga motu légende te babengana tangelanga motu abenga légende tangelanga ngai Blaise Bula nabengi motu légende nabenga motu te légende nabengi motu en tout cas kulutu na ngai na mokolo ayebi misiki ya koleka batepele c'est un grand nom c'est une figure emblématique. Mais là, les gens ne m'ont donc, pas la question de je vous pose la question. Est-ce que vous avez connaître la musique de Bandeko, Blaise Bula zalaki trop clair que à Robert Namoutou légende était parce que signification légende, bakilte ou ça la babe Namoutou légende, azo maîtriser en ôté. Et ça peut être biso bo notion ya légende wana penape et moi peut to maîtriser on peut bien te to bando benga ba légende neti nga légende pe azate po na maîtriser pe notion en ôté. Neti nga pe légende azate na maîtriser en ôté. Donc c'est l'information on a la kibine ezali ke ndeko na biso Robino Mundibu date atie éclairé ba problème sérieux pour fali catégoriquement aboyi siko tokende na phase ya suka parce que mission awa ezokende vers cité. Pourquoi surprise moko za ko batama après le 7 concert ya fere surprise moko oyo fali azobomba azolingolo batema azozela après faire bête na biloko de après concert babi misela biso surprise waka surprise yango ezani ni bayaya petit fali azoyana délégation ya bato sikoyo oyo na oloba main noire ezali bangi bamesire sikoyo fere na petit fali
Par rapport à nombre de visas, on fait à Kozwa. Petit Fali balingi bapese cadeau ya orchestre et obeta na poto. Mais Petit Fali yana délégation ya batou. Ba préparer liste ya Petit Fali et le liste ya faire. Faire phase à la prida côté wana. Yango na wala ba émission misusu na osala. Boka ngana na bino ka date. Bazo préparer. Yango na osenga faire zongi saba petit na yo ya communication. Tia bango na liste ya voyage. Pourquoi ndeko na biso artiste musicien faire oye ko côté s'appelle liste oye ko ça démarche sinon ba visa pe na moi retard. Bon côté na to ko tate parce que administration na bino to yebi ndenge etambola kate. Balingi ba côté sa Petit Fali na ambassade. Petit Fali na batu ebele koleka faire. Pourquoi stratégie wana ezali préparée? Na lo bango na suka émission o. Pourquoi stratégie wana boule wana ezali préparée? Tozoka il paraît fallait le bien ko bunda so na batu na makelele te ko bunda na batu na mituka surtout mutuka tout fallait osomba faire ko kaneko somba yango te. Batu tout fallait zo mema faire zo ko ka mema te. Fallait même ba communicateur na nyonso la kisi bango poto faire zo ko ka mema ba communicateur na été. Côté wana to lo banini faire zo pola na ye parce que ba gouve yango baza pe belete Fiston Frappe gouve Boga de la presse na mwa ba basi bo bakisi et ko sala pe bien. Makambo ya komema balite akanda ba muzeki ningu balobeza makambo fallait atikela sule amemaka baka théâtre. Ye moko fallait komema batoneti balite ate ba gouve te balite ate na ba muzete po bango ba comédien o ya tikela sule. Ke ba po macho ekende bien. Que bapo macho ekende bien faire côté ça ba petit non na délégation côté ça ba on a délégation ka po macho comme elengi côté ça ba petit non na délégation match yango ekende elengi ba mona pe ba communicateur ba parlementaire ba mbanga ya faire rola ba kiti pe pota pe to koma na so matini to sokola maboko na dossier yango di to sokola ba maboko ba communicateur ya faire pe ba vivre pe mikili di bakizengi kutu zo bakizengi mususu kutu ba memaka bongo so ba communicateur pena ya faire o ba simbi media na minute na pression parce que botu ko ça faire ba bula mabe po ba lekine wana ba ko ba ye pe bula ngo pe ba bae na bango ba binono to poli pe to tika na biso ba ko ba ye pe ba sala musala me ba paya net ba Virginie ba musée ba lité akanda ba paya ba bénéficiera bango ba bénéficiera te tozoka il paraît mwana Kongo ni matériel ya munene o ba zela na poto ye passeport ekoti te mais passeport ya prince d'Angola ekoti passeport ya prince d'Angola ekoti na animation ni prince d'Angola ba zelele na poto animation ni oyo ba golwa bazozelela prince d'Angola koleka mwana Kongo toloba te soki ken pia na lobby et comme ken pia na yo pe ozoloba trop animation nini oyo bino ba golo bozela prince d'Angola koleka mwana Kongo toloba te mwana Kongo premier animateur ya faire Ebola azala depuis création J7 kisi yango nini bozo uta nango ba libanda bozo so ba kisi bisimba simba bo bloquer bana batu bakisi bo kende ko zwa simba po faire mona ba petit na été ya ba focus di prince d'Angola fongola mwana Kongo ya batu longola na bouteille ochedi toyebi na biso ba jeune na bino ya ba artiste wana ba prince d'Angola toyebi na biso ke yonde mutu olatisi faire kitambala ba torte ninja po mona la mwana Kongo tedi amema yo kaka poto po ya okima prince d'Angola azoluka fera mema poto po aya kokima prince d'Angola atie moninga na ye na mulangi fere amona yete bamona kaka ye po aya kokima malambo na aloba neti nganga ngaloba neti nganga bandeko naloba neti nganga
Bienvenue succès Mbonda Bamango. Menoir ezotel lelo makasi, Menoir etel la bienvenue makasi. Menoir etel la blana mosaka makasi, bazotel la makasi babiso ki aye poto. Dega ko finge la fali awa na poto, Menoir ezotel la dossier ne makasi. Makambo na oloba, soki blana azali na kati ya liste ya bato bokoti sakite. Boza na bino tranquille, bolo baka keno kosi, mais révélation c'est mon ignos. Révélation c'est mon ignos. Révélation et c'est fundi que blana mosaka azo bozo préparer ye aya, mais noir kuna. Mais noir na mpanzi wana. Ba déjà un dossier na ba déjà un dossier mobimba. Mais noir ngate, mais noir. Mais noir, mais on a assez azu dossier tout na maboko asimbi yango boyi. Maintenant, la joue dossier, Asimbi. Maintenant, la Simbi dossier, Bokeba. Bokeba na refi, Bokeba na barefi, wana Bokeba. Maintenant, la na liste mobimba, makasi, ana liste yango mobimba. Maintenant, ana liste mobimba. Maintenant, ana liste mobimba. Ni nango si la rate yo. C'est un appelé Lumumba. Viens à Luzon Mbata. Carlos Sikaba sur le plus noble des Congolais. Fais le bon la sokia qui Kinshasa te. Viens à commandant Cousteau. Fais le bon la sokia qui Kinshasa te. Maintenant les amakasi ya blagité. Commandant Cousteau yoebi. Commandant Costo Yoyebi. Excellence point focal. Excellence point focal. Excellence point focal. Pana bato ba Simbi Pena M23. Excellence point focal. Yoyebi. Excellence point focal. Excellence point focal. Excellence point focal. Excellence point focal. Bana Goma batoto ya Goma batoto ya Bukavu batoto ya Manyema oyo te mko na nisikia di excellence point focal. Vena Carlos Sikaba sur le plus noble ya ba Congolais bonne excellence point focal di excellence point focal blagité ngola kosa di excellence point focal keba di excellence point focal. Na lela na ndenge moko ya désordre ya désordre excellence point focal dit. Fait le goal à Jésus de Niance depuis Wilingo Maloba qui a zali Gaulois ça crée toujours les ennuis. Ils ont créé un problème sur problème. Est-ce que le rebelle le PC il faut comme sa couleur que yoza Gaulo? Bandeko petit Fali azoya mabe na délégation ya munene. Merci beaucoup. Boka nga bush. Bolo baka ken pia na sa lobaki. Merci.